Comment va te bébé ba ebate? Oui, ramtamima Marie-Paul Poto. On comprend. Sankara d'écouter ya zo wangana ya lobi yende mutu ko idéologie. Tinga zo betela yo za mutu na mutana makamba ko bandolo baloba na ye selon pas s'appelle ça. Mais histoire ba changer ngote. Muta mema we nani Marie-Paul Poto eza wera. Et puis président JB kuta ça wera bi ah. Bata boyo monaka kimi lobi abandio finga biso banafanya bani. Wana Marie-Paul Roki ma. Ayako sala ke yaza na liste te wera yoko chesko na liste a Poto. Moni wera memi Marie-Paul Poto taba komi Poto on comprend Poto na épée première Poto koki mape mbala mona première Poto on comprend donc na histoire a wenge ki wa sala ki histoire na wenga zala ite on comprend début na déjà il y a déjà kuta wenge zala déjà après alempe la kuta ya libosone pour alempe la sous grand chanteur histoire a wenge zalaka wera na jibe na wera ils a deux personnes Martin est-ce que Marie-Paul peut avec qui cofondateur ya wenge na lingi no to solo ngonon to e bananu soki azalaki po lelo tozo kae alobi non parmi batu yende mutazalaki histoire a wenge ezaye tant wenge salami tout terre 4x4 ta ke bana bandal Marie-Paul azalaki Marie-Paul azalaki début to ebi histoire bien to ebi eza masela wera to ebi ke ba fait na biso ba emebwanga ba zingzong et puis ba président Jibempiana donc to ebi ndenge histoire ba makaba tout ça to ebi histoire wenge wana Marie-Paul azalaki tout donc rien à voir et puis wera za cofondateur a wenge aza parmi bato basali wenge Marie-Paul aza muto même Alempela kuta ya liboso na ye moni Alempela aya liboso Marie-Paul donc quelques années plus tard Marie-Paul ayekoya et puis tango ayekoya nde ekosala ki na histoire azalaki vraiment te mais tant que Poto pa kimi akoti na orchestre ya Rikoko Bulambemba o eza El Paris eza ya Rikoko o aza na Poto ke na pesi mbote tant akoti kuna après ekosala siko ki wenge ba na problème na Saddam Hussein mona Mobutu Monika ndezo zala mwana Mobutu tout ça lingi ya comme fondateur a wenga ensemble tout ça va signer ba papier ba linga ité tout ça mwana Mobutu abi boss avant des abo nga sko na sala fiko na so pena orchestre na nga siko yanga kende sko kozwa ba Marie-Paul na Poto mwana Mobutu Saddam Hussein personnam ozo comprendre ake kozwa ba Marie-Paul na Poto tanga zu ba Marie-Paul poya na bango awa asala sko orchestre na ye ba mouvancier orchestre mwana Mobutu et o sala ki Rikoko abangi nengoya moi Rikoko bangi goya mais leader Rikoko tant il y a été si que ça ni muto fo mesko intérim yango monisco yo Marie-Paul asala ke intérim ya Rikoko leader Patrice Bomona était pena que non mukili pena bo akende papa Pechenti Segedi afanda do wayana wera donc cela veut dire que Marie-Paul ninga zawana vie na biso nani Pechenti Segedi personnam ayebiete Fachi Beto président na biso ayebiete ba muta mimaka ya beta concert wana Jarafe na biso Roger Lumbala mutamemaye yeza kutute o batu bayana te Roger Lumbala mutabemaye donne eza boye bakozo epe ba classer sous na ba omoni ba fait na biso ba Roger Lumbala ba na ba rébellion na bango bakozo epe mso orchestre na yeso comme orchestre ba rebelle on comprend alors sous do à part ninga zaki mission ya mwana Mobutu ya ba mouvancier epe sous mission ba rebelle donc na ninga normal na histoire ve Lumbala mutamema IDPS ba ebiete tika ko luka oya okota fachi tanga zuki bokonzi na ye alobi ke non ngane nazabu naza président ya ba lubaka te naza président ya IDPS te naza président ya ba congolais nyonso yo za ko accuser ba jibe ba senga pardon na martyr yo senga pardon parce que martyr pas assez ba senga pardon pour la peuple il faut bando senga pardon nenga zaka musicien ya mwana Mobutu musicien ba mouvancier asenga na pardon azatika la pe kozana carte de bango ba beti ba musique mo boye na ndeka ya souffrance na ndeka ya loisir mais na ninge penza ki o Marie-Paul mo bazaki na palais Marie-Paul mo pena a payer ba car eza ba jalousie tanga zo mona ba wera ba bongeli musique ba jibe ba bongi na musique ba kofi ba bongi na musique ba fali pupa ba bongi ba ferre bana lelo ko ba bongi na musique ba Fabrigaz ba bongeli yango ba Robinho ba Héritier Watanabe sko ya na oyebi beloko ezaka boza tour à tongo on comprend classe ekotaka 7h babima heure ni 12h yesko aye pena classe na 11h57 de l'état okotisa likolo nika na école basone mbaka mo bato babimi soki azalaki mission ya IDPS na matanga ya papa Tshisekedi abeti te nde matanga papa Tshisekedi ah wow abeti te et puis oh ezalaki na stade de martyr wera mutabeta voilà ya betate
Ah kaka makama mozole nini ya papa Tshisekedi abeti te poani. Donc ba yebi na bango yete na IDPS. Donc pour vous dire que a s'approprier na IDPS te, ari Misia Saddam Hussein ya ba mouvance, ari Misia Roger Lumbala wa beta na rébellion na ye. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoka, pomade awa toza yama Nicole Malonga. Moi si azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe azai ya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade Awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et yeah! Pomade Awatoza, épaisse solution pour la masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique ou épaisse à 2e regard. Pomade Awatoza, ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade Awatoza, ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, somba portion magique na yo, pe naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate, bazolanda, bazoluka baiba, melu vunu na bau. Pomade Awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza, ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga Manicole yaga Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la télé? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichinelle. Contrôle,
technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawisi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Botalabiso na Elengia Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Merci vraiment na bandeko nyonso obo mesana ko pesa biso confiance na Musa Kitoko otozali ko sala bino. Merci lisusu na Glody Diasuka la mignonne Mwasi Kitoko na niveau ya France. Merci na Tracy Mbelenga Pro bolobi Musala Kitoko ezali ko sala na Elengia Congo TV. Merci na Sam Kunku na niveau à Londres déjà indimelo ya eu ratakate. Merci na Karsha Sadik la finlandaise moi si kitoko kara na kati ya Finlande wana Karsha Sadik. Merci vraiment na Christelle Windama international Glodingo na Muzinga Mati Aluta Mulumba na kati ya Belgique ozotala biso Mama Anto Aluta Mulumba. Donc ensemble na ba DJ Tobis bango tout batalara émission ya Martin Engi double vitesse affisée. Lelo tozana Sankara Dekuta wewa ya Wenge Muzika Maison Mère ya les rois de la forêt Weranson Nelelo na émission na biso to embi Sankara Tolo Belape pour na album na Zobeta. Donc studio déjà Marambu tout pour na promotion ya Marambu nyonso o déjà pe abwakaki Tolo Belape makambu ya Zénith de Paris et puis torokotaka na kati émission oyo lisolo ya Marie-Paul aza déjà awa na Kinshasa na République démocratique du Congo et c'est ça vraiment lelo émission lelo ba Karen Nduka ba Freddy Madidi bazota la biso na ba DJ Tobis. Bonjour Sankara Dekuta wewa. Ouais, bonjour Martin, en tout cas bonjour na batunion so bazolanda o bazwa babona mbede na bangote en tout cas na pesi babona na Anto Antouf. J'aime mon mari motema maître Zefi Moya na kati ya Switzerland. Mon so balinga ko sala plaisir talara balinga Anto Antouf. J'aime mon mari motema maître Zefi Moya et puis na bosanité Yannick Willo, hein, Yannick Willo les banquiers na kati ya France. Yannick Willo les banquiers na pesi bambote na Badjo de Paris. En tout cas wana zalaika sorte que na expliquer batundenge nini makambe zalaka parce que Saint-Valois Paris 16e et en tout cas il aura liboso fo bandara na ba salutation le roi Guy Malela le prince de la ville ba Golf Gizo la président o azalaki wazongi. En tout cas merci na Yope Martin, merci na Tracy Melenga, merci na Yemoko Glody Diasuka. En tout cas na pesi vraiment ba salam na ba na bango nyonso ba bonne année na batu nyonso oyo ba Rolanda vraiment eloko oyo Olivier Belesi ya yo yango. Merci vraiment DJ Tobis, émission et bandit déjà ensemble na Sankara Dekuta, Zaï Patri, Bonwa Trésor Bonwa na kati ya François Zotala biso ba Teddy Lupemba na peso pe ba mota tronde bozotala biso ba Gobe Madidi. Alors Sankara Dekuta, boni santé, boni Weranson le roi de la forêt, Wenge Muzika Maison Mère. En tout cas santé za bien. Boyebi kande zalara en tout cas Wenge Muzika toujours bien. Et puis tozalaki te toaki na Paris avec Weranson le roi de la forêt. Tokendaki na Paris parce que to sali 2 mois et demi. Weranson sali pe bien parce qu'a réalisé pe moi ba quelques featuring ou a sali déjà moreza sur les marchés à Betina ba 13 blocs au baza ba grand rappeur Stavo et bimagi déjà do clip nango bazoya ki sasa les 6 déjà ba banda déjà clip et puis a sali ki sous acoustique oya yemi na voix velours en tout cas ba remixer banzembo na nyo swakala a remixer ngo ayembi ngo ba Claudine Kinwa dédié ngo ba Limba Kamo ba Guy Malela le prince de la ville ba Golf Gizo la dégâts matériels et puis siko na minito yo azosala sikoyo na projet za nango parce que azosala sikoyo acoustique ayemba ka nzembo moko ya Apocalypse Bella ba benga ngo acoustique mafia de Olivier Chimanga zo utapena France azoya po ba yemba ka acoustique mafia
oyo vraiment donc ozo sentir que Apocalypse Bela tel mezeloko bazo immortaliser ye nzembo ba yembela ki la faute. Donc acoustique mafia ya Apocalypse Bela ye morada de patron. Donc poko ta kuna focha ba $20,000 poko taka na libanga moko na acoustique mafia. Donc projet des awana et puis toza na générique mo tozo bimisa comme en 2021 o wera sonne ke mema biso tie kumba biso na Zénith 2021 comme en 2021 borubi nango donc boye bakena minute yo Olivier Chimangazo ya pona acoustique mafia ya nzembo ka moko ya Apocalypse Bela we sap my nega en tout cas Apocalypse Bela défoité donc nzembo moko ya yekaka et puis na générique moko oza 2021 wera son azo dédié ngo vraiment na ba fan na nyonso po on dirait ba to bina assisté tout vraiment ba bina et ça la batte vraiment bien donc yango moni pour l'instant yango wana et puis ba répétition tozu déjà siège donc tozo communiquer bangwango déjà to sala ba podium place wana bozalaki na limeto bende te limité za kalenti moi coulisse mais net bena bala zamba ouais voilà mais siko bena to jusqu'au lo moto chesco ba podium tozo bongisa après mbala moko ma nyonso izo zonga vraiment za soute ke bolongwa bo sala subo iza subongo te to kolongwa na biso beza nango problème te soki zelo to sombite tozo futela moko to yo kana te bolongwa la biso za problème te wera sona combien de parcelles moni wera masola bandaku ba robeta lisola ndaku a wera moko te wera fo abeta masolo bandaku et puis aza le seul leader oyo asali honneur à musique a tongeli ba mise immeuble na Gombe. Vous comprenez donc immeuble na Mbanzango ngote na Kasangulu te na Sonabata te mais na Gombe. Donc so makam solo bandaku bo chaka wera te. Wera fo bo chaka masolo ba immeuble. Immeuble mo kindwelu. Immeuble mo so ya nani hwana immeuble nani Sozacom. Oyebaka immeuble zalaka kota nini voilà donc ba immeuble wana nyonso fosco wera kota na masolo ba immeuble masolo ndaku onda kutono wera ba chaka na masolo ndaku te poza na bandaku même jour so kota ba bi bondaku wana exosobe ya gladito bando répéter kuna to répéter na biso mais sauf que so ezaka to foutela pona répétition ko mo eza bien stratégique to sepeli nango to foutela eza nango problème te wana eza ba faux débat. Merci Sankara Dekuta wewa ya wenge musique maison mère elenge Congo TV na sur Glody Diasuka la mignonne azako sepela ensemble là Bakarisha Sadik gloire na sima caméra balobi musala kitoko gloire dia kese Sankara Dekuta boni makamunyo so to moni déjà au bandaki na grand poète bololé le lopé au kotisi babiloko misusu pona na ebité bato bazo se déranger. Est-ce que ceux qui babilo ko bimé comme la succès au zalara pas les rois de la forêt pour les loponino sous beta musique au kota ba studio au sala ba clip to beta no liso non bon nga na succès nga iso o chenga na ba musicien même ba leader ba sala ba orchestre o mebi so atana ba wenza ba yaka ba somba zigida ba gambela ba zando mona donc Sankara Dekuta lelo naza muto yo na 2001 tana oti poto retour na biso na 2000 engam na ya mutu lokwa éclaireur mutu ba yamba lokwa nga na mboko azate bato ezaki na ville morte donc lelo nga za leader on a seulement rambebele même na leader pas ba journaliste pour na interviewer Zidane ti lelo na mutu interviewer donc mutu na interviewer bato ndengo na zate Zidane loba lingala donc ezavuma na Google nyoso yoko sa teza histoire na ba Roberto Carlos ba Claude Makélélé à l'époque en Espagne donc Sankara Dekuta eza pona succès te na yemba grand prêtre bololé sala succès na mboko oyo bato apoto nyonso ti lelo bazwa conscience ba mona venaka Sankara interpeller biso okoza no na bilamba danger okoza la prêtre ba yemba ko mais soki famille zo souffrir mère maputa rotoboka toilette mbule beti toilette ke se koza tinati se ke poto ngwani yango moni batebele bazwi conscience ba mbongo tozako bebisa na bilamba na ba délire ya muso abuzoba en tout cas to kotsa ngona mabele to kotsa yango batebele basali ba flat deux grâce na ngana interpeller ki diaspora congolais yango moni sikoyo na fandi etak artiste po biso za ki musique botami ya makila donc etak artiste naza muto lelo na beti sikoyo mon premier amour ezelo moko na yembiango na français autant na kende France na Werason na kutana na productrice moko makasi Léance Ngunza ya na Baudry Ngunza en tout cas to kutani absinga me Sankara tu peux faire quelque chose tu vois pendant les confinements tatanga OK y a pas de souci pesanine abi est-ce que tu as une chanson que ça peut bongabi t'inquiète pas ngamo ki compositeur na composant nzembo wana mon premier amour lelo zo cartonné lelo batutu d'accord ouais mais Sankara po no tika ba space belé oka et 15 ans et 16 ans bonga ba programme na ba Michael Jackson a sala album chaque bonne année chaque année omoni ba bloka ba congolais photo longolango photo ça rappelle album pour fandi na yo 10 ans 15 ans do biso Sankara Dekuta yango wana siko meza projet
On a minute mon premier amour ils ont mis ce qu'on a la chair est faible. Na la chair est faible et on a toujours qui est vraiment ma ramnion c'est bon couteau. Nino ma voix bâton sur la bi poigno chagango pièce contre pièce t pour nano ba titre bi belé oyo ils arrivent vraiment belé mais en tout cas ils en a 8 titres on a bimisi na moko après na ozala ils embali boso pe na yemba rumba na yembi rumba moko na catch wana do ezaba bilo mo na boka batebelete funa boka bato mbongwa bato mozo sensible na ka koti bita afandi bakasero muliangasu ayoki pena libanga batete ndai maboko bank ba Eric Mandala motema Maria Piron omoni pena ba Abed Achour patro bogos do nazaba bilo mo ba David Mangaya PR do bablo atuna ko boka ka yango wana ba Papa Richard Mouyej Mangezmans ba Anderson Yimbi na kosuka wana do eza projet yango mona yimbi mais en tout cas succès na zakade na succès sogezu pe succès déjà na sala ba succès na beta deux fois Zénith deux fois stade de oh nini Fikine to beta fiki na star moi munene na lemba ko to po condition physique ezakite na suka zo pe makima akita zo senga ba popolai on star munene ya mboka na biso ya mboka yo to beta fara ayebani so na tangi bato baganga eza na DVD ba chape ye longine ba chado DVD bima na poto donc voilà donc yango zo mona ke na la ka bato ka ke na artiste na banyango bu mwana je salue ma salanga mi da France Fali Poupa di Cap la merveille le king si c'est mon ami de France tout Fali vraiment yé vraiment to banda ko beta dia ba musique déjà à l'époque donc ta sala nga plaisir tango yazo mata so batuni Fali sanka sali disque banda kala ye azape na muta musique donc eza di nouveauté et bref lo na ngana lo bagara yango na ke musique eza makila toujours continuer au bétango ce qui programme ezali voilà donc biso ba polyvalent un journaliste congolais qui a interviewé Zidane ba mon interview ça garde écoute à sali disque ba moni donc je me souviens comment on a pe bu match moi Léopard ba tchenga na obeta na 7 wana kokate na kokate ngana joueur na beta na beblo bana bandal ba beblo ta ba jogo minene meto to pola na chan wani za yote te ba soto poli boye bika déjà ba kalpe za gebele ba kanga biso na ba corona mabe ba kena biso boye ba zonga boye côté kuna pe matampe azo ya manete mazo lexera ba balo donc yaki makamoro boye yaki moral pe ba coronavirus ba kanai ba eba episo landi be match na Léopard beta ki mabe na technique de jet au beti danger mais bon ya bale ka nde kota matampe so yeka ye mo cheka yu eleki wa ngabi matampe yo fera chala ma wera yamba sanka de si so ba che wera yambi kitoko okopa po wera oyamba danger okopa obe ba cheke mse riche watanabe po riche watanabe ko beta pe 7 riche watanabe beti 7 to chemsu waze kwa na 9 toche vejo sarkuna na 11 mille toche Fabregas côté kuna Robinho Mundibu côté kuna toche Fali toche wapi Fali toche 10 Fali oza 10 Fali oza beta 10 sikoyo Ferrego la siko toche na 5 pato bimisaka ba chodi le côté kuna na poto sikoyo toche na biso wera zo yamba papa chéri boche place papa chéri go beta 3 abeti 3 ou bien petit 4 soto monini toko sa permutation to chindi na 8 on comprend donc ça biloko ba ko chape ba artiste moi to beti danger on comprend na sima poto boy to cherebo azobina kaka rebo azobina on comprend côté kuna totali boy gaz fabulous to chekuna boy gaz mawete to kekuna boy bana imper streamer pena batandi pena bo bana boni ba ko benga yo se meki beta bale ba biso kota kato zo gani ba meka pe ba artiste et ça bien mkomsusu merci Sankara de Koutawe merci vraiment na le jeune patron Dadi Lukombo boutique d'habillement et Frata Mode na niveau à Lyon boutique ya Basta Ozola ça vraiment Basta il y a République démocratique du Congo et Frata Mode na niveau à Lyon Sankara de Kouta Zénith de Paris retourne à Bino déjà bozan à niveau à Kinshasa boyaki déjà Zénith de Paris andengin est-ce que eko betama ou beko betemate pour tout moni pe ba leader misusu ba poussi pe ba programme na bango pour na ba malade oeza na mon na biso tout solano Zénith de Paris non bon Zénith de Paris ali o to beta déjà les lotos na ba coulisses to sala ba spectacle ezala ba to za décider ba sepela pe we rasona les sel leader so futi billet non regretter te comme on orchestre belia ka pe no futi billet ne to zonga no ka ba ndiola la route
mais Wera son aza mutu mino futi billet so aki malade de transpirer et puis sous malaria bimi pour yango wana donc aza le seul artiste showman na ndenge vraiment que sentir que Michael Jackson a beta rumbata kena nango show pile tia daya na pile donc ndenge mo Wera so le da fora en tout cas Zénith azo préparant tellement danger et puis concernant malade déjà nde biso to kalikela ki ba juin en tout cas nde nzamba osala ba malade wana eza nango vraiment insusté parce que moni mundele ye moi créer ki maladie na ye mo azo créer pe vaccin pour tia biso ngo nanko ye mo azo créer makamba azo créer mais biso to yebi là que ti le 12 juin 2021 mo ki les a déjà bien rendez-vous za ki toko batutu ba osepela parce que toko zaka te angoissé to zaka coincé que maladie les autres traumatisés batu comme traumatisé il faut to ya pe que na minute un moment batu ba bina ba sepela tout ça en tout cas les 12 juillet za fête surtout ya ba artiste nyoso baleka na wenge musique maison mère baro défilé belé et puis tous on a invité surprise au baroyaya et puis tous on a after après Zénith au golf gizo la dégâts matériels à salle ici côté qu'on a déjà babina filé na ninga go agrémenté soirée tout ça bani donc ça babiloko yo ba mise baroleka tellement belé za fête moka munene Zénith de Paris et puis boyebi Werason makambo Zénith ko producteur comme regretter parce que sur 12 000 places les lots etikali na 322 billets au etikali donc nyonso esili donc toujours risqué il faut nde producteur abi abetsa Werata 6 fois Zénith parce que il faut elandana parce que na moko za niveau Werate donc voilà ya ngomoni toujours c'est la kaka bon ba mise ba komo benganga Sankara ndenge nini pona ngai pona yo za répétition zanga tem na komema yo ozo comprendre ba to bo répéter mutu to mise ba komo benga po ke ba voyager ba ke Zénith ndenge nini sikoyo pona nga bite pona yo za musala pona yo za travail o ko travailler bien ye wana to classer o ko sala entraînement ni kitoko ye wana benga CGT ba benga Sankara dekuta mais nga hi Sankara dekuta donc voilà ba on ba yebi rôle nanga CG yo benga bande biso na okenda o gangelo mabe ko pas CG za maramsusu talaka maître katakata junior double maître avocat et puis maître soit ma kofi donc na pesi ma salam donc voilà ya on moni que Zénith tozo préparango en tout cas ba tutu ba osepela ba mon na première génération maison mère tina 32e génération maison mère donc en tout cas ba ça vraiment osepela ba invité surprise bazali déjà bon mon appel ba mise bena ko bando dévoiler mais en tout cas base la vraiment ya osepela le 12 juin 2021 Zénith vraiment ça en tout cas voilà. Merci Sankara dekuta tokota no liso na biso lelo na sir bato bele balinga bo Martin Engi double vitesse affisée na démarré tokota no na katelengi ya Congo TV po et c'est ça les Congo de tous les partout oh vraiment ba pesa biso confiance balanda biso na musaki toto sala Marie-Paul aza déjà awa na RDC na Kinshasa Nicolas Zolba Fati Béton Marie-Paul est-ce que na ngano tokota nan parmi Wenge ba leader o bazaki na Wenge est-ce que Marie-Paul peut alaki cofondateur ya Wenge na lingi no to solo ngonan to e bananu soki azalaki po lelo to zo kae alobi non parmi batu yene mutazalaki histoire a Wenge ezaye to solo ngonan bon isa faux et puis archi faux histoire Wenge Rosa Marie-Paul tepo tant Wenge salami tout terre 4x4 ta ke bana bandal Marie-Paul azalaki te Marie-Paul azalaki début to ebi histoire bien to ebi eza masela wera to ebi ke ba fait na biso ba emebwanga ba zingzong et puis ba président Jibempiana donc to ebi ndenge histoire ba makaba tout ça to ebi histoire Wenge wana Marie-Paul azalaki tout donc rien à voir et puis wera za cofondateur a Wenge aza parmi bato basali Wenge Marie-Paul aza muto yo même Alain Pela kuta ya liboso na ye moni Alain Pela aya liboso Marie-Paul donc quelques années plus tard Marie-Paul ayekoya et puis tango ayekoya nde ekosala ki na histoire azalaki vraiment te parce que ezalaka na voyage moko mbala mo tango ekomba kende poto Wera aeko parce que moni batebele ba yeba te Wera mtamima Marie-Paul poto o comprendre Sankara dekuta ya zo wanga na ya lobi yende mutu ko idéologie tinga zo betela yo za mutu na mutana makamba ko bandolo baloba na ye selon pas sepel sabato mais histoire ba changer ngote muta mema nani Marie-Paul poto eza Wera et puis président Jibe kuta ça Wera bi bataboyo monaka kimi lobilobi abandi ofinga biso banafanya bani wana Marie-Paul aroki mapoto wana siko nazo betelo histoire yo faut apprendre yo faut yo quoi papa et donc ça là que président Jibabi batabo mona okimanzoka Jibe pas na raison tango personnel maman o aboti Marie-Paul maman Dorothée Mafuta mère na biso bandal
aye penza à l'époque ayo mona papa qui faya expliquer vraiment que non beaucoup tika ndeko na binote po wera na ba Marie-Paul baba ndeko beaucoup tika ndeko na binote atika lawa tala kaka mera bundeli penza Marie-Paul ti wera aya ko sala ke yazaki na liste te wera ayo ko chesko na liste a poto omoni wera memi Marie-Paul poto taba komi poto on comprend poto na epé premier poto ko kima pe mbala mona premier poto. On comprend donc il y a une histoire à Wenge qui a salaki histoire na Wenga zalaite. On comprend début na déjà il y a déjà Kuta Wenge zala déjà prêt à l'empela Kuta yali bosone pour l'empela sous grand chanteur. On a opé savement ba salam moi classe namso Gisèle Mpela que je la sali. Donc ils ont bilogo OK Marie-Paul a commis poto Akimi. Tango Akimi jibabe mona epsa yo nini nsone. Tala lelo sko Akimi. Après tant Akima na après Akimi na El Paris pays a fondé El Paris te muta fondé El Paris za Rikoko Boulambemba donc Boulambemba muta forma nani El Paris donc ya kesu kuna kuti so El Paris Boulambemba koti souhaita que musicien Rikoko mais ils ont président El Paris faut que histoire wana ozo beta ba manda isa après on comprend manda na histoire a Wenge tango ba mpela ba alaki ba manda déjà zalaki ba wenda kala uzolanga ba grand vocal oti lelo ezalaka mais na beta ke na ndenge bena tango Marie-Paul ba memi e poto pona Wenga salelo moto na Wenga renia ke oni azaki te histoire Wenge bazati do ezako ma amneti mais tango ke poto pa kimi akoti na orchestre ya Rikoko Boulambemba o eza El Paris eza Rikoko oaza na poto ke na pesi mbote tango akoti kuna après au sala skoki Wenge bagi na problème na Saddam Hussein mwana Mobutu monika ndezo sala mwana Mobutu tout ça lingi ya comme fondateur a Wenge ensemble tout ça ba signer ba papier ba linga ité tout ça mwana Mobutu abi boss avant des za Wenge sko na sala ko na so pena orchestre na ngasi ko yanga kende sko ko zwa ba Marie-Paul na poto mwana Mobutu Saddam Hussein personnam ozo comprendre ake ko ba Marie-Paul na poto tanga zu ba Marie-Paul po ya na bango awa asala sko orchestre na ye ba mouvancier orchestre mwana Mobutu et o sala ki Rikoko abangi nengo ya moi Rikoko abangi go ya mais leader Rikoko tango ya yete siko sani mutu fo asim mesko intérim yango monisco yo Marie-Paul asala ki intérim ya Rikoko leader mais ya zaki leader te tu comprends l'histoire tango bayego ya sikoyo awa ali babandi sikoyo beta après za orchestre ba mouvancier babandi obeta la sikoyo orchestre mona Mobutu Saddam azobeta beta bango ba Guado ba nini so bana fete mobo et tout ça ba nini ba bengi bango omona msu Saddam azoliane biloko na madani bango mibale kaka bango Marie-Paul orchestre mo bazo yemba tina ndenge yo koma na moma mobo mona Mobutu yo zongela ne wenga ensemble bango sikoyo bayeko kangama na kisasa ta ba kangama na kisasa siko ska ba souffra penza na kin wana bayaki pe bana mikandati baye bana mikandate et puis baye sikoyo bazula bango kaka seri wana bakotsa bango na avion bakamata baya na batenalie bani bakangama awo to bakangamia no bakomolela mwana Mobutu sikoyo orchestre na yo zongisa biso ata Paris wana Rikoko mukolo orchestre on a yebisaka bino nini basufra mabe aho baya yuyu so tali baya yuyu otali pena ba venanga JDT molopwe otali pena ba nindo yomo ozo lela après ce qu'on parle tellement yo fanda sko na gisasa e yo komake batumsu na ndenge ya mwa cascade o yazongaki barento ba vena so barento vena bazongi ba nini e yo sala sko ke mouvement ba komisko fo ba luka ba sala orchestre ya omonisko sala pele pa ya de pichu ayego ya manda chanta ayego ya tango sko El Paris ba mandana de pichu mutu pe sko la leader za manda chante okopa manda chante mutu sko sali sikoyo El Paris mutu bena fandi strict de pichu esiko na ndenge esthétique bogar la taka danger okopa roi Pelé ya yeka na maka ba grimace kimi na balo u azongi u batumso kanse dingwe balandi boye dingwe te okopa mena ndenge te ke o asala succès o asala ni rien il faut mettre la batu histoire ndenge zana histoire a wenga ensemble zalati on comprendre donc aza les orchestres mona Mobutu we ya awa ti na ndenge zala et puis ya kutaki wenge bampela déjà bazalaki tango ayeko ke poto akimi ayoko taper orchestre batu a Rikoko Boulambemba aza mukolo El Paris place wana batu ba comprendre Wenge musique maison mère on dirait pe ya lobi kombo wana ye mutu apesaki yango ya le roi de la forêt Wenge musique maison mère Marie-Paul na lingino webisa biso est-ce que ça est solo ou bien lukuta pour maramso zo bombama ezo bimara na poisa nazo répéter les bino
Marie-Paul a un promo français. Omoni promo français à Marie-Paul. Est-ce que Marie-Paul sa formule vous savez pena donc a formulé pena phrase ou bien pena vous savez mission du début à la fin en français. Ne baninga ne msuba loba français à loba ngote. Donc cela veut dire ayebo loba français te. On comprend. Ako banda ko raisonner te que o maison mère. Yoka déjà 2 kilos pour naé. Maison mère na répéter ngo ezai loko yo mampata sali. Donc apesi komba maison mère. Tant expliquer en tout cas c'est original ou ngenge panzani biso to bino za maison mère on comprend parce qu'ils avaient le mongo tant ngenge panzani masela za original et wera son cofondateur on comprend ba yeko chapena tata Mobich Adolphe Dominguez on comprend mais na nenge ke to ke na nenga histoire awe ko makombo wana te ko wala ko makamne te wala ngola no eza histoire mais lelo tant yo lo ba tant bo lo ba pesa kombo ya maison mère mais faut lo ba pe mutamema e poto. Et là, il faut soulever, Moutamema et Poto Wera. De Wera, Moutamema, Marie-Paul Poto. De parmi Bangoulou à Wera. Hein? Parmi Bangoulou à Wera. De Marie-Paul à Zangoulou à Wera. Ou à Mema Poto. De Zago du Tege Bobaro, on a le bête à les solo à Salanité, à Saleloti. Tu es capable de le français, na Michel Belé, ya Basakari, na Poto. Et là, niveau n'était. Voilà, Longola, pardon. Voilà, en tout cas, Zalgo, Ngolou, qui a un problème sérieux. Nous avons ramassé, bandi. Et ça n'a rien à voir. Donc, bref, après ça comboté. Kaza muto pe Léona Minito, il faut pour n'anga fa beta ka musique nae. A beta musique à continuer à ça la makam parce que lelo au moins ba fanatico ba puyaka Marie-Paul. Lelo pena ba koma ba père de famille ma musique ou ba linga te ba kinana wa église. Do bandimi na ba za susté. On comprend donc lelo tango yo ya kutisko génération mususu génération wana ba yebi ba kofi ba yebi ba jibe ba yebi ba wera ba yebi ni parce que mon histoire a wenge to se dévoiler ba fasté histoire a wenge zalaka wera na jibe na wera ils a 2 personnes Martin eza tego mutu nanyo te yango moni preuve na expliquer ba tu wenge tango panzani na 2 parties wenge maison mère na wenge BCBG. Vous comprenez? So talipe na ninga ba porte pas moni saka de kuta moni kuna blanchard mosaka. Donc cela veut dire que wenge histoire a wenge boko bandolo baloba na bino batino so bo bima bolo ba makaboko loba. Parce que moni batu tu ezaka histoire wera za mauvais wera bon bino batu biango kasi. Bo beta musique na bino. C'est le moment où tu dois profiter bo sala ba disque, c'est le moment parce que zana bate belé oyo wenge zaki ensemble ba koloba na wera te. Po wera suspendre batu so wenge pa meli cigarette. Tu comprends? Blaise Boula va suspendre et pas ouera pas mêler cigarette. Au bisoto kaka ezanwa lukuta po yo. Mais histoire eza ba chanzarate. Manzaka manko ima respect. Ouera son, Ec de Lion. Roi de Benkoka a pemi boy a toke pas jibo expliquer ye makamoko expliquer so ouera bin non eza non. Donc jibe na ouera ba pire vraiment na. Mais babandi loin ba pire bani ba to asali wenge bango wana. O comprend? Na nenga technique to mona ba makaba to mona pena ba fonder masela. O comprend na nenga histoire. On comprend mais ba vena biso ba emebwanga ba zingzong bato oyo benozo sentir que ba sali bina histoire ya masolo. To le cannabis place. Mais to lungate ki to bandokotsa o Marie-Paul na histoire wingaza la si Marie-Paul yo pa etokota na version stokota pena makamsusu Marie-Paul aye alobi batutu ya wenge clan wenge ba mission nyonso boza bato a perdre boyembela Kabila mboka lelo kufi bolia ba mbongo ba $15,000 sauf ye na ebité lelo komo benga ye aza Fati Béton Marie-Paul tout le bano place wana tango Kinshasa RDC kotanga ba kombo pe ya ba wera ba jibe ba kombo ya mission belé surtout mama Tchala mwana kutu tolo bate po asambwe na ye bon moni azo mizene galère yaza misa idepeste papa Tshisekedi persona mayebi eta mona ete vous comprenez frère Patrice bomona ete pena que non mukili pena bo akende papa Tshisekedi afanda do weyana wera donc cela veut dire que Marie-Paul Nengazawana vie na biso nani Tshisekedi personnam ayebi ete Fati Béton président na biso ayebi ete ba muta memaka ya beta concert wana jarafe na biso Roger Lumbala mutamemaye ye zako tute o batu bayana ete Roger Lumbala mutabemaye
donc eza boye bakozwa pe ba classer sous na ba omoni ba fait na biso ba Roger Lumbala ba na ba rébellion na bango bakozwa pe mso orchestre na yeso comme orchestre ba rebelle on comprend alors sous do à part ninga zaki mission ya mwana Mobutu ya ba mouvancier za pe sous mission ba rebelle donc na ninga normal na histoire ve Lumbala mutamema IDPS ba ebiete tika ko luka oya okotsa fachi tanga zuki bokonzi na ye alobi ke non ngane nazabu naza président ya ba lubaka te naza président ya IDPS te naza président ya ba congolais nyonso yo za ko accuser ba jibe ba senga pardon na martyr yo senga pardon parce que martyr pas assez ba senga pardon pour peuple il faut bando senga pardon nenga zaka musicien ya mwana Mobutu musicien ba mouvancier asenga na pardon on comprend soit sengi pardon pas musicien ba mouvancier et puis sous musicien ba rebelle donc il faut bando senga na pardon na nenge ya stade de martyr parce que lelo omoni IDPS we rason abeti abetela IDPS combien fa betela IDPS ba stade de martyr we rason abetela IDPS we rason abetela ba IDPS na Changwa we rason abeta ba manifestation ba tebela betela Jean Pembemba abetela président honoraire Joseph Kabila abeta état que artiste abetela ba tutu omoni ba mission baza apolitique lelo JB Mpiana abetela pe batu wana nyonso donc ba Koffi Olomide ba tutu ko chate ke yo lingo ya netondi yo za saint ya dire beta mamutsa mona biko te wachala mona bete poeza te yo ba ko chaka fu apumbo pe na ke Madagascar wa utuko beta masolo ate chala mona jidoka siko problème ezake leo na minito yo kolinga to akize batu pour mona neto nde bakutu bako histoire ba doye bien ngozaki mission mwana Mobutu mission ba rebelle donc okobando munene fachi beto za batu nyonso lelo ko de union sacrée salami so union sacrée salami ba batu muso to mona bazalaki ba yaki bo bazonga eboy donc lelo yo yateke o approprier fachi beto o ayebine yo te Roger Lumbala mutame makayo critiquer ba musicien trop et puis azola telamba ya président Félix Tshisekedi encore ba PC du lisusu mikolo ka fachi beton c'est que binonde mutu boteka mboka oyo peuple alingi noté malobebele na munakona ye omoni lelo tozongana normal nga nazaki na Dubai na été soza na image wana to kende to sisa na po ngamu na otunu kutu question voilà donc lelo ezanango Jeep ezeloti parce que c'est tout à fait normal Marie-Paul première voiture na ye ya vie banda carrière première voiture na eza pena litabisi ba pesi oyo okopande za pena ke mikate ba chema tabisi ba che mwamba ba che nini première Jeep na c'est tout à fait normal la telango maputa lekelango be mission na motivation po oyebi ke ndeko de ozo Jeep peut-être ozo sunda kupaza nda kute aza tikala pe kozana carte de bango ba beti ba musique mo boye la ndeka ya souffrance na ndeka ya loisir mais na ndenge penza ke o Marie-Paul mo bazaki na palin Marie-Paul mo pena a payer baka eza ba jalousie tanga zo mona ba wera ba bongeli musique ba jibe ba bongi na musique ba Koffi ba bongi na musique ba Fally Ipupa ba bongi ba Ferre bana lelo ko ba bongi na musique ba Fabregas ba bongeli yango ba Robinho ba Héritier Watanabe sko ya na obi balboka za boza tour à tongo okopana classe ko ta 7h babima heure ni 12h yesko ayepe na classe na 11h57 de l'état zo kotsa likolonika na école ba sonemba mo batu babimi mais orchestre tour à tongo voilà sikoyo ya ye musique na 11h53 etikali 7 minutes 11h57 etikali 3 minutes pour classe bim azo kotsa lokolo be babima école bimi classe sili siko yango wana yena n'est pas fatigué te aye pas fatigué aza misa Roger Lumbala mtayana ye nazo betelo histoire il y a une minute ya aza misa fatigué fachaza président ya batu nyonso yekuta linga bongo te omoni so ba bandi ko to ba approprier simba te po watuna nani ayaka na yote vena biso Roger Lumbala mutayaka na ye mbala moke sa ba rebelle même super beta na ba autour ikuna so na ba kota ba beni oko pardon ne ala misemo ake ba CP so zela ah oui merci Sankara Dekuta to mona ki ope na Dubai na Dubai na photo ya président Félix Tshisekedi ozoyemba ozoloba bozonga Congo classe comme ofele to mona pe na photo ya président Félix Tshisekedi na gratuité o ya utolo ba pona bana classe il faut classer za ofele na ebité message no ko pesa to mona baninga nyonso ba pesa ba Jeep oyo ba osela Fachi Musala o bazolobela mais yoku tout moni osali image moko bo na Dubai. Est-ce que baroupe so pe Jeep te wewa na ndenge ka ndenge présidence kuna potomoni Marie-Paul pas Jeep
Bon, nga jeep naza nango yanga, naza nango ya madame, nako sutukela jeep te, c'est tout à fait normal. Na somba carte soit moni jeep ndenge wana fazo ba palpite. Nga to sala ki tangai na yete so boko cha image yango. Tracy Mbelenga pro cha image à Dubaï o ya Sankara Dekuta na photo ya président Félix Tshisekedi. Donc voilà, to sala ki ko soutenir projet et puis vision ya chef de l'état na marque pour na gratuité, ya enseignement, gratuité ya école. Que bane belé ba otanga te ba minaval ya te tango gratuité ya ki to sepela ki na projet na écouter nga na Dubaï. Na zo photo na ngai. Ozo comprendre na banda ko tambola na Zulanga benga yebsa na tala pianga photo na nga to mona photo ngo na Dubaï donc président Félix Tshisekedi. Alors merci vraiment. Donc na gratuité na banda da tambola na ngona Dubaï. Est-ce que bomona nga na ya na bandelo ya na banduluka na senga président Jeep pe na senga te président Fachaza ya batutu. Okopa ngai pe to participer ki na ndenge projet gratuité enseignement. Mais nga na koya te na senga président Fachi Jeep na za da na ba Jeep. Nga so na ye na senga président Fachi na bino atuka na bana oyo to zone ngato aider ba humanité na besoin na salle école. Pour les handicapés, personnes vivant avec handicap, ça la formation, zoapé bloc belé ça la bien. Nana besoin ça la resto du Caire que bato bandolia na de 8h à 14h ba olia gratuit. Et ça nango magité ça la ma poza ba ligne de ba projet biso to zanango. Nana besoin tout ça là vraiment tous espaces mon na chaîne penza na ça la chaîne moi télé to bana ko conscientiser bana lelo to ça la bloc za social que mutaza vraiment na ba problème to aider pe ça la mi boyeboy ndenge za la na page nanga Sankara de compte officiel est-ce que to aider batu to banda ko aider batu to pesa président pesa fond na ba fondation na ba ONG na ba association to aider bato bazo souffrir pour to contribuer na vision ya chef de l'état pour na social. Ngana kutana chef de l'état te pona senga jeep ngana kutana po to sunga batu okopa to aider ba malade to aider bato bazebele parce que ba hôpital ba handicapé za wana ba pareil à danger zate ozo comprendre. Donc voilà. Alors merci vraiment mesdames et messieurs, to continuer toujours bomoni Sankara Dekuta na Dubaï ndenge ya simbi photo ya président de la République Félix Tshisekedi pour la gratuité bomona ba image nyonso yango to beti c'était to lobeli pour na likamba jeep ba Marie-Paul ba uti ba poto ba lobeli ba jeep et pas prophète pasteur Walesa ba leki Sankara Dekuta pe éclairci bino aza déjà na ba jeep. Mais Marie-Paul première fois sur jeep na somba voiture c'est tout à fait normal. Nga soki 45e kara wa dona na de jeep na lupango osomona wana yanga mona kuna ya madame donc ils makambo faut comprendre que na nazwa jeep c'est tout à fait normal. Azwa ki peleke so azwi mais biso so to kutana chef de l'état nga Sankara et là non c'est pas un chef d'état pour yambagi bashegi nga so na kutana chef de l'état na ko plaider plus pour na bateau bazo souffrir bateau bazo vivre les personnes vulnérables bateau bazo vivre les personnes vivant avec handicap et ça na makambo ebele photo ça na mokoyo na makambo etali humanitaire o bate bele bana besoin na biso o comprend donc les longai na félicita plus ba diaspora na ndenge tant to koma na ba projet na biso so to zui Cameroun ndenge bayaka ko soutenir ngana ba kao na kutana nango to réaliser ngo pe ensemble na bango ozomona za biloko yo to yo kisaka diable soni to yo satan soni parce que mission ta nzamba pesa biso pesa na provision donc mission na to tika ngote ya ko aider pe ko sunga bandeko to sali mingi o to continuer o sala mingi pe to ko tika ti de to na besoin teke mutu mozo longola biso ke pa chef de l'état bolio epse bina makamwa solo olio epse bina ke notala ezo senga batapoto boye bokitsa badouane po batu bayana po voiture ezelote to kitsa badouane batapoto bayana biloko ekota to sala boye ba taxe belé kita bantu mso azabo alinga ko investir botika muta ko investir sans ile kana ba commission ngama na kuta na chef de l'état za na osenge jeep te na za nango donc nazo biso ke za vertige à jeep c'est tout à fait normal car ne liboso banda botama voilà. Sankara Dekuta to kende déjà to komina suka na lingi vraiment au ta la caméra pour au sexara batupe na moi biloko moko suke émission style ou bien avant émission na lingi ta la caméra au lobelo komoko kaka juste pour na dossier ya Marie-Paul et c'est spécial les Congo de tous les partout pour to kabwa ngana pour batu balinga mo baseki na bandaku et ça la moi bien na Elenge Congo TV. Tembo asaka bakira ba poto asaka bakira ba soya ba blog belé par rapport à santé na donc ils allaient bien parce que moni ils en a au que l'hôpital au matière sous pesé mon boy bato tali point na yo mbala mon baganso sous tu vois
les arabes biloko fa comprendre que alandiana tout ce qui est santé na place bandolo baloba ba wera ba jibe ba frère na e on comprend donc ndenge ye peninga zana za ba frère na bango ayaka wenge ba mema poto akima histoire ici là déjà donc voilà royauté ou banda ka bando bandi ba kombo bato bimsaka bato mabe non yo posa no parfait yo posa mabe sous makasi donc meza ke mutu na bota beta musique na pona ngana encourager plus na disque na e hein tanga lobaka osala disque moi lobala izala Congo boy na yeba kombo na ngote asa ande disque wana etaka artiste po banda lobana na yoka pe souvent na etena na yoka te pena na émission mo penza ba che micro yembi penza du début à la fin ezalaka le moi grimace qui ayembe la personne na nzembo mo du début à la fin mo bimba bato ba sepela na voix na ye bato ba ko sepela ne ba sepela abeta musique ba frère ne ba na problème ne te ba tiko za na problème na été biso toza ne grandia banda lungwa to yebani ba famille na babango donc ezaki so bato mso atali Sankara lobeli biya boene critiquer lobi we ranson ko comme député te na ba vidéo za partout ya na beteli wanyo so na ngorien ya za na niveau ko ya lobela we raté po we ramtamema poto we rasali ya la werate wera salandeye jiba salandeye okopa ya kosa jibe na werate histoire wengeza wera na jibe ya na lobi na place bando loba peu importe ma mamno so loba botinda yebo encourager sala disque bo encourager lelo aye a ko recruter pe ba misem sous le temps net lelo ba doit na bango ete joana leki na ko ba doit rester taximen de faut ba doit comprendre déjà ye inani asala nini ayembi wapi pendant la référence ta ya otalanga biloko nanga boye yo ka bana obi bana babota na banini bana 2000 bana ajini bana 21 na bana 2000 yes kwa akendaka poto akendaka akimaka poto na nini tango pe bayo ya boyo zonga na nini donc cela veut dire bana lelo ba yebiete okopa bana 2000 ya 2001 bana 20 ans dans studio Zembela président Fachi président Fachi na besoin ba jale loté okopa des autres du jeep c'est calmé peso vertige te car no liboso c'est calmé zwa sikoyo tana ona ya koyemba disque na yo okopa et puis politique okota ngo troté okopa les makambo les mboka na biso oui mais tika parce que Fachi beto aloba de na président IDPST na président ba lubate na président ba congolais tout donc tika no ko écarter batu po esimba na ngoti pourtant ko même makambo dialogue makambo consultation ba luka ki jibe na wera ba na déplacement wera ki na poto jiba ki na poto mais Fachi exija il faut voir la ngai jibe na wera donc tu comprends non ye beza pelako et outi na ba commission ba bando expliquer ye baté Roger Lumbala ya kana mission moko boye Fachi kuta ebinete azana nyango te aye wazaleka mutu moko ta kima bambangu boye azo défriser basuki Fachi bina yebi manda na depicho omoni ai biete après ba ko meme ba communini ba commission ba nini donc voilà donc abeta ko masolo na te parce que biso tout tona ba na ba relation mboka quoi on comprend. Merci Sankara Dekuta Elenga Congo TV émission na biso esil nango to comme na suka moi bambote na likamsu na tout noté bambote na batunyo so partout dans le monde donc ouais voilà Sankara Dekuta azolo moko po esala moja si comprend donc soki azaki mission IDPS na matanga papa Tshisekedi abeti tende matanga papa Tshisekedi ah wow abetite et puis oh ezalaki na stade Martyr ouais ramuta betati voilà ya betati ah kaka makama mozole nini ya ni papa Tshisekedi abetite poani donc ba yebi na bango yete na IDPS donc pour vous dire que a s'approprier na IDPST aki misia Saddam Hussein ya ba mouvance aki misia Roger Lumbala wa beta na rébellion na ye donc atika biso makamba wana voilà donc yeko dossier na to beta na biso te parce que histoire a wenge yoza journaliste misenyo so mona leka na wenga ya oloba babeta la bango histoire te peut-être bozaki te bino boyesika histoire a wengeza deux personnes et kabwana pe en deux c'est wera na JB maison mère BCBG oto etika les avec Tchétchéri be Tchétchéra ngakutu mutu na rondi mama kasi za ba lempela so comprendre Blaise Boulaté Badolphe te bazalaki na bango ozo comprendre bazalaki mais bazana compte avec Tchétchéri et Tchétchéra on comprend donc voilà ezako douter que histoire ndebe na JB na wera batanda mibuye balata ndenge moko banini no sakana wera na JB ba fandi na ba miseno so ba loba lelo ba beta ba ofanda kuna ba loba mamnini makoloba nini merci Sankara Dekuta bambote na batunya so ba la biso. Oui, en tout cas, donc nous déjà États-Unis na pesi na benga motema
ya famille na biso to chaka motema mingi nana benga na pesi vraiment bambote na kati États-Unis Jeli Ngangu ya Karine Ngangu na pesi vraiment ba salam et puis na bosanité Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko so na États-Unis na moni mbala moko Sandra Kitantu Pichumbongo na États-Unis Kedi Diambwana na pesi vraiment ba salam Ma Sylvie Mampata Exaucé Gladi na pesi bango ba salam Rachina Ibaka Serge Ibaka na ye Canada eska na moni mbala mo ya Jonas Mbese na moni Guy Bajolour azaki na Kisasa na Sima Futa na pesi ba salam et puis Patrio na pesi vraiment ba mbote tout ça donc na ye kozonga sikoyo Switzerland eska na moni mbala mo Anto Antouf j'aime mon mari motema maître Zefimo ya na moni Tony Mpidi France Suisse et puis na moni sou Popi Sesungu na moni Robert Ntsusa na pesi vraiment ba salam et puis na batu nyonso oyo ya kati ya Switzerland na pesi vraiment ba salam Linda la Suissesse motema Marai na pesi vraiment ba mbote na bino et puis Chantal Switzerland a Melody Jatans Lola Pongo na pesi vraiment ba salam na ye Belgique eska na moni mbala moko Chiba se bendesima Hervé Mwanza garçon de l'X Jomo Dango qui casse paye et puis grand prêtre Percy Tumba et puis na bosanité Jetibi Lomba na pesi vraiment ba salam Esika Azali na ye France eska na moni mon pote Guy Malela le prince de la ville papa Natalia et Malamine yaya na Aurélie Or Malela na pesi vraiment ba salam moi na les grands patriarches na Merced na Bondi et puis na Jesus na moni mbala moko Ale Mwela la guerre de Santa et puis joyeux anniversaire à Frida Kamba Majoie donc on a passé vraiment joyeux anniversaire na yo beauté naturelle talara yo moi c'est Aboya Choko donc on a passé vraiment la salutation na yo et puis na yeko zonga lisusu mbala moko kaka na France na moni Van Doch Vangila na moni mbala moko Olivier Belesi na pesi vraiment ba salam na yo na kati ya France wana nde na lobby Yannick Willou le banquier et puis na bosanité Akafulek Stomy Boy na pesi vraiment ba salam et puis na yeko ya sikoyo Londres ska na moni Tonton Sousa mwana London na moni Marco Zefondo na kati ya London na moni mbala moko Mami Silimbi na kati ya London iska na pesi vraiment bana Londres nyonso ba salam na bino et puis na yesusu Gile Lomboto oya sali société moko ya sécurité ya makasi en tout cas Gile Lomboto félicitations Fego la merveille Fergani la merveille na pesi salam Mano Lubaki ba grand salam na bino et puis Saint-Valois Paris 16e na pesi ma ba salam en tout cas laissez-moi na zonga kisasa parce que na ozala vraiment ingrat na pesi Kasero Mulianga sou ba salam na ye Tete Ndai Maboko Bank Eric Mandala le docteur des ignorants Abed Achour na pesi vraiment ba salam na Yemoko Blaise Bakajika Blaise Bakajika wana igenzinga mvandu wana za mvandu na mboko yo puis Nes Makia Didia Taba papa na Jonathan Ngubangwelo na pesi vraiment ba salam na Hakim Saloum Neymar Congolais et puis Richard Monstre Mbongo. Merci na batunyo soboyaki bolandaki biso na pesi nino mavwemba bambote et puis Solange Tungi na pesi vraiment bambote ma Solange madame Benga maman na Edith na pesi vraiment bambote na bino nyonso maman Esther maman Dona pesi bino ba salam donc en tout cas to kanga misu to sambela poto komina suka donc voilà na pesi dimbo na ngabalia ko leka batu bambote parce que bazolia ko leka batu yoka bango bagangi kuna déjà baliaki donc voilà santé avenir silika babi comment ba kolia ko leka biso batu na pesi ba jeep na ngambote et puis na pesi vraiment madame légitime Aline Diadia l'américaine akende États-Unis cette fois aboya lobino atikalane a rolingi souste pour ba jeep ne zali azo tambola merci na pesi ma papa wera mbote seigneur na pesi banzunga wera mbote seigneur wera kanisa na provision na yo chata Marie Paul na liste a compléter ta santé za mobulu ya seigneur au secours oh seigneur na pesi ba jeep na ngami bale mbote et puis na pesi mukonza mboka mbote Fachi Beton na pesi mama na biso Denise Nyakero la première dame bambote na pesi mama na biso Live Lembe bambote na pesi ba konzamboka bambote ba soutenir biso na ba don humanitaire na pesi Adolphe Muteba Chilamwina d'Angola bambote Grevi Futila Matita liebo singa mfumba zola mbua Anderson Yimbi Chic Bazola comportement oh Anderson Yimbi merci na batunyo so bolandaki biso na yebi ki en tout cas zamba la sukate
tokokutana pe tokosolola bandangano banda ba Molière TV nalingi polo ba émission en tout cas to banda depuis ba Molière TV mais moni lelo tango yo kota na grand libulu eza vraiment côté batebele baleka mais yo ça no bien malgré kuti pe ba sam kaza di baza on comprend mutu na mtana vitesse na ye on comprend yo za na vitesse no sama na vitesse na ye o kuna na moko sunani azana elenga Congo Mathieu paza na kati elenga Congo mais yosko bien lo na linga kopo ozaka vraiment na ba motivation depuis Molière ozape na osala makambo pe no kendaka na makambo en tout cas donc ya kolobezate na ebike ya jamatunda zolanda Ale Kutula azana gisasa et puis tobo sanité vraiment Zozo Mayulu na Lili Makaya na pese vraiment ba salam et puis na bo sanité Maclodine Kinwa anga nazolela Maclodine Kinwa na peso mo théâtre Dr Ige Malongi na peso mo Dr Ige Malongi balobi défaté Dr Ige Malongi donc voilà et puis plus important que l'écolta il y a un prêtre pour le battre. Merci vraiment à DJ Tobis, merci à Karisha Sadik, DJ Tobis, président de DJ Nyonso, à niveau de Tchangou, RM, Romel Mosengo, moi na poto, Yatongo, merci à Ndouka Karel, na peso pour un beau théâtre, vous allez brancher na Elenga Congo TV, Otika Malam. Si en tout cas, on a directeur du cabinet, le vice-directeur du cabinet, Vinabiso Eberande. Balobi Mayele le katangi trop. Donc voilà, et puis maître Peter Kazadi, na pesi vraiment salam, et puis David Mangaya, PR. Et puis na pesi vraiment moi na fachi ya moi na mwasi oyo azama yele moi na fachi penza ya mwasi asali fondation na ye kala mingi te to lobelango ba action na ye ezala vraiment kitoko makasi. En tout cas merci na batu nyonso bolanda ke mission ya koloba vraiment zate to yebi ke tango mission oyo ya Martin Enge bimara et Kangaramboka donc lobby saraba Patrick Bolalou et lobby saraba ba gouve wamba na Afrique d'ici de lobby saraba yanguba na Mijeba bo yanga noa Karisha Sadik l'année mission merci.